Personnalité. Bonjour très chers fidèles téléspectateurs Binonioso Obulandaka, vraiment la personnalité TV en tout cas Bambote ya ebeleka kandenge to bisarna bino biso to bandaka pe to sukisaka to baratro kende ti na ti pona kolakisa bino mbokelengi na kati ya Kinshasa e bongo lelo toza awa pona bino kande to lobaka to tiaka bangonga na biso pona bino pona kolakisa bino biloko ya kitoko po to yebi ke bozo tonga déjà bandako bozo tonga bandako bongo biloko ndako bozongo wapi e bongo lelo toza na kati ya matete na maison moko esika o wapi biloko eza ebele boko sepela vraiment kaka ndenge bo mesana nde to bisaka bino mbokelengi Kinshasa elengi sans plus tarder na pesi ba mbote belé na ambisi bazabakane mo général John Kimbambu ba diva Westwood maboko banki ya Givua manakata London City Arlette Matoko Liswa Nzambe Mama Doris Le Mafumu na gaz moi ça motema malamu azo sala que la personnalité TV et ko ba toujours ko sala mosala kitoko et bongo kaka ndenge na bisibino biloko eza ebele lelo bozo sala découverte elongo na votre humble servante vénitienne Simba femme noire femme africaine pièce contre pièce azola kisabino biloko ya ebele oyo boko sepela na ndenge bozo saba construction na bino na kata mpasa na kata plaza na kata télé en tout cas bisika osomba biloko et si et monani mbala moko trobeta masolo na mokolo maison ako se présenter yenda ko ebisa bino ba biloko na biloko en tout cas ba prix nango ezali ndenge bolobaki photo tikela mutu temps à s'exprimer à la bino babiloko oyaza nango en tout cas mama yeyo azawa aza vraiment dispo pona bino pona kolakisa bino babiloko kitoko obozomona na kati ya maison na ye ayebisa bino ba prix car nde na yebisa na bino en tout cas tant bino bozo benga bozo ya kosomba ezo sala biso ba bien tant tozo ba appel ke to lekana ki to somba ki en tout cas ezo sa biso kitoko mingi mama. Oui, merci beaucoup pour la parole. Naza béni ya koyaba bino na maison na biso. JTM en tout cas tozana biloko ebele nde bozo mona tozana ba listre eza ba prix na ba prix ya $70 ezali ezaka pe na lisolo nango ya $60 pe ezali na lisolo nango ti ya ba $40 même ezalaka donc ya mbongo nyonso eza nango toza lisusu na ba WC eza na ya ba prix toza na WC ya monobloc ya central toza yango eza ya $85 ezali ya $80 60 70 donc ba prix na ba prix ba lavabo ba lave-main toza susu na ba o eza sima colle toza biloko ebele toza ba plique toza vraiment na biloko ebele toza na ba peinture latex ezali nini on appelle ça quoi mastic na ba couleur misusu nyonso ezali toza sous na ba ampoule économique toza ba ampoule torche toza ba ampoule en couleur toza sous koto na ba biloko mai toza na ba filtre en tout cas toza biloko ebele toza sous koto na ba hydrophore pona ko matisa mai na bandako étage toza na ba peinture nationale ba colle nationale toza sous na ba serrure toza na ba nini stabilisateur toza ba stabilisateur toza na nini na bilo ezebele vraiment nyonso pona oloba kaka ndenge abisi oui ndenge abisi bino biloko ezebele bongo mama oyo botiango na valeur à combien o babengi yango nini oyo lustre oyo eza $70 et bongo oyo aza mopanzi na ye bango nyonso bazaka bakombo moko wana pe lustre wana $50
Et bongo oya suka. Maintenant oyo to monia we sota éclairage wana botango combien? Ah. Connecté na téléphone na we beta musique. Vraiment. Wana mususu wana eza na $90. OK, siko ba prix oyebisi biso eza ba prix moko à débattre, est-ce que bato baza libanda bakoki ko débattre? Si mutu soka ye to solola na biso kaka. Lisolo ezanga te vraiment. OK, na cirque bozomona babiloko eza vraiment ebele ndenge mama ayebisi na biso et bongo ba filtre botiango combien? Filtre eza na ya double wana eza na $40, ya moko eza na $25. Et bongo oyo wana eza na $100, ya $90 ezali, ya $30 pe ezali. Wana kombo na ngoni? Un piste. OK, na cirque bandeko balandi bozomona et bongo oyo hydrophore musa nango loba ekutu eza nini na bosani lisusu yango eservaka biso po tomatisa mai na bandako etage soki pression eza te yango ande epesaka pression po ematisa mai na likolo. Bongo otiango combien? Wana eza prix na ba prix toza na ya 0,50 ezali, 0,75 ezali na 0 na un cheval. Non, nyonso eza prix na prix ya 0,50 eza $65, ya 0,75 eza na $100, ya un cheval eza na $120. OK, na sûr que bozomona penza biloko ezebele kaka ndenge mama na biso ayebisi biso alobi aza ba lampe bongo ba lampe oyo ya mikuso bakomi ba 5 oyo obotiango combien? Wana ba lampe torche yango nde bouger rien mikolo parce que eza ba LED. So ozosalela yango eza vraiment baloba nini économique te mais ezwaka mpena courant te eza faible. Yango epelaka ata bozaka na masa pamba epela. Donc epelaka même courant eza faible même botika na masa pamba okomprendre te babisika so courant eza te mo ba oyo etikala moke wana pa bino baoloba courant eza ya solo bon oyebo te combien c'est que ezelo moi malamu? Oui eza bien eza ba prix na ba prix ya 5 watts ezali 10 watts 15 watts 18 20 au-delà jusqu'à 40 48 na 38. Et bon il y a 5 3500. Oh c'est que bien quoi donc c'est que koto vraiment en tout cas na moni biloko malamu ezali. OK wana to moni biloko ezebele to moni cha ba prix ya ba biloko na bino openza bolingaka to pe bolingaki komona na mopanzi to moni basinga courant ba rouleau basinga courant botiango combien? Oui wana eza basinga courant ya 2,5 na 4 carrés na 1,5. Eza prix na prix ya 1,5 eza $20 à débattre, ya 2,5 eza $25, ya 4 carrés eza $50. Lisolo pe ezala nango eza basinga original ya poto. OK ka ndenge nayebisaka bino en tout cas na Kinshasa nyonso basololaka kaka nyonso penza basololaka kaka ebongo awa namoni otie ba stabilisateur parce que bandeko balanza so la personnalité bazotonga vraiment bandako. Maintenant, où est les stabilisateurs? Cause on a combien? Stabilisateur, ils ont prix na ba prix, ça dépend. Wa munene wana eza 5000 watts. 5000 watts eza na $120 lisolo ezali. Toza na 2000 watts, 2000 watts eza na $45. Toza na 1500 watts eza na $40. Toza na 1000 watts eza na $35. OK, c'est que nyos tu wana bazo de battre kaka. OK, suko baboti oyo, baboti eza liboso oui, wana eza ba peinture ya nationale oyo eza en l'huile. Ba wa mike toza na mastic, toza na nini col patex, toza na anti-ruis.
nyonso wana ezali. Toyebisaka na bino mbokelenge atuka tozokoba po biso atuka mboka na biso Congo tolingaka yango kaka bongo botala bilenge ya boye biloko ya kitoko bokozwa yango wapi soki na RDT na baprix oyo en tout cas mama wana toza ja libanda toza ka toujours na kati ya maison ma toza siko na libanda esika oyo bozomona babiloko eza tellement ebele car ndene na bisi bino en tout cas awa bozala jamais déçu bozwa biloko ya kitoko oyo na ebiti nga mwena na lobebele ezate mama tomoni machine oyo utilité nango vraiment ça. Oui, wana eza toujours hydrophore mais eza complet na ballon nango na mano na flexible donc eza complet eza na bato misusu bamanisaka mai ezesenga pression ezala makasi yango bautilisaka ballon wana basombi na mano na flexible basali yango complet mpona mai emata lisusu makasi ezala na puissance ya makasi. Wana en complet ensemble eza na $200. Toujours na lisolo ka? Oui, lisolo ezali. Ok. Na mopanzi awa tomoni ba plafonnier vraiment kande na bisa bino en tout cas na kata maison oyo biloko nyonso ezali mais na suka nde mama ko se présenter par opesa bino numéro ya téléphone en tout cas tolingaka bino makasi mama ba plafonnier na bino botia. Oui, plafonnier na biso yango DG pesa biso mopepe a estika tozali toza à l'aise malgré moi eza moins cher eza yango ka na $30 $30 à pamba soko yo ozo mopepa kitoko. Ya solo na plafonnier yango ezaka à $30. Ah, $30 à pamba. Vraiment eza biloko ya kitoko tomoni ba o eza ba peinture pe kaka. Peinture, la tête ezali, pierre de France ezali, toza na mastic. Toza pe na ba benga yango ba nini couleur o lingi ekoma so zu latex na biso oza besoin ekoma vert osombi teinte ya vert oza besoin ekoma rouge osombi teinte ya rouge en tout cas toza na ba teinte nyonso ezali. Ebongo ba cantine yango botia yango eza na $20 lisolo pe ezali tolongola ndambo. Eza 20 kg 42 toloba eza toujours likambo lisolo na mopanzi na biso mama tomoni ba rouleau ya wana ba flexible wana esalaka mpona mosala courant ntango moto asombi basinga courant asomba ba flexible mpona alekisa basinga courant na installation ya ndako ndenge ezalaka toza na dimension ya 3/4 ezali 5/8 ezali 1 pouce ezali 2 pouces même en tout cas biloko ya courant mpe ezali siko wana batiango wana eza ça dépend ba rouleau toza ba rouleau ba 50 mètres na ba 100 mètres. Oui, ça 100 mètres. 100 mètres ya 3/4 eza na $30 lisolo ezali ya 50 mètres eza na $15 lisolo pe ezali. OK. Tomoni câble awa bongo câble botiango combien? Wana câble ya courant ya likolo et 35 carrés wana les mètres eza na $2. Le mètre eza $2 nyonso lisolo ka? Nyonso lisolo. Toyebi ke bozotonga ebele bandeko balanza la personnalité bozotonga vraiment ebele et bongo mopanzi na biso tomoni ba fusible bango botiango combien? Oui, toza ba fusible ya les grands to utiliser yango parce que eza qualité bien ba les grands ezali ba G1 eza 5000 francs et puis ba OK eza $2.5 toza na nini G4 nango eza $20. OK et tomoni peu babiloko oyo ba papier peint il est vraiment important sinezani. Oui, bato ebele peinture na ndako mwanga ezebeba po basala mwa décoration ya bien bakoma ko utiliser papier peint ba décorer na papier peint après ndako yengengi na Yebotie combien? aza na 25 000 francs. Donc 25 000 francs nyonso tuka lisolo rake. Oui. Na bossa de bandola. Bon nde tobi 25 000 nabi ke bandeko balandi bozolanda ezali na $13 oyo bokozwa toujours nyonso kaka lisolo mama tokomi déjà photo oyo bandeko balandi nabi ke tant bozolandaka la personnalité TV
na babiloko oyo tolakisi bino bomoni nanu to mosusu bacuve te bomoni to mosusu balavabo te mais lelo vraiment occasion ya kitoko epesami mpona bino bomona boyeba mpe baprix yango toujours toza kar na kati ya maison mama baprix ya babiloko na bino botia yango combien pusana boye pusana mwa ndambo baprix ya prix ya cuve eza différent parce que eza baprix na baprix oyo aqua eza na $85 olobi mwa mokie oyo oriental eza na $80 osololi awa eza sorti pe eza na $75 osololi ebongo balavabo bango baza lavabo eza na $75 na robinet nango complet ya pamba eza na $50. toujours eza likambo lisolo eza babiloko babongiselaka ndako mama tomoni biloko bato mpe baza koutilize yango mingi même na balibanda ndako même na bakati ya ndako eza vraiment biloko ni mponga na yebi nanga bakombo na bote wana baaplike batia yango na ndako ya libanda mpe ezali ndeti oyo moko oyo eza ya libanda batia yango na libanda oyo mosusu etikali eza ya kati ya ndako baaplike baitiza yango na bakwa ya bandako etiaka ndako kitoko ntango te listre na katikati aplike eservi yo na mipanzi ebongo botiengo combien eza $15 toujours nyonso ezaka likambo lisolo oui lisolo ezali sikoyo na ya ndako na ya libanda ezaka prix moko oui prix moko que tozobima libanda biloko eza ebele na sûr que bozosepela ntango bozomona biloko eza vraiment ebele tobaki ana kati ya maison eza na biloko nyonso oyo bokosepela komona ebongo eza libanda na biso na libanda tomoni toza na bacaro toza vraiment na biloko ebele oyo moyena loba eza te mama ye moko azoyebisa biso mama yebisa na biso bacaro na bino botia yango kombe mpo tomoni toza dia libanda toza dia esika bacaro oui toza na bacaro awa bacaro na biso eza par rapport ya oyo toza na 60x60 toza na 50x60 et 50x50 30x30 na faïence ya 20x30 donc 60x60 eza nango kaka na $13.5 50x50 eza na $13 toza na 30x30 eza na $10 na faïence eza na 7.5 na mopanzi tomoni su batuyo misusu oyo babenga yango boulotte eservaka mpona kolekisa basinga courant na bainstallation ya ndako kaka ya mikie oyo botia yango combien na $? oyo ya mikie eza na $2.5 oyo ya minene eza na $12.5. Ok, bon comprendre biso kwa biso c'est la mingi ba franc congolais ba dollar tozo bricoler kara pona bino en tout cas boyeba kande to ebisara na bino en tout cas bozala jamais déçu wa tomoni toza toujours na ba câble yango boti yango combien po o tozaki na kati ezaki même dimension te ke oyo eza libanda oui oyo toza na 16 carré wana ezalaki 35 carré ya monene après ezalaka 16 carré yango nde babendelaka courant mpo ekota na kati ya ndako wana eza na $1 le mètre carré le mètre. Ok babiloko namona bato mpe bautilisaka yango mwa mingi bautilisaka yango na balibanda ndako yango babengi yango nini mpe boti yango fil barbelé bautilisaka yango mpona koclôturer lupango surtout esika banyama bazali koclôturer lupango yango babenga yango fil barbelé wana eza na $15 et puis oyo eza concertina yango batiaka na likolo ya ndako ndeti mpona koempêche bamiyibi ubia moto asaute na babenga yango concertina oyo eza na $12. nyonso ezaka likambo lisolo oui lisolo ezali tuka mboka ezokoba kozala elengi kaka nde toyebisaka bino na kati ya la personnalité tv nyonso mpenza eza kaka kitoko wapi na sirke boza kosepela tro mpo bozomona biloko eza tellement ebele awa toza toujours libanda mama biloko eza liboso na biso yango babengi yango nini botia yango mpe combien wana eza balave main balave main nde topresente bino balavabo loko ezalaka minene eza bato mosusu espace ezalaka te bautilisaka balave main wana eza na $15. $15 toujours lisolo kaka oui lisolo ezali batio mosusu tomoni awa
toujours bato ya balexela yango basinga courant. En tout cas musala ya courant eza ba misala ebele, eza biloko ebele balexela yango basinga courant babenga yango ba PVC. Vraiment naza sûr que bomoni ba biloko na bino ebele liboso na biso awa lisusu tomoni basinga ya sorte mosusu en tout cas maman c'est que yo awa na kati oza vraiment riche basinga ngo babengi yango nini botiango combien wana eza tuyau d'arrosage eservi biso mpona korose esika soki eza seke olingi arrosa ngo nde bautilisaka tuyau d'arrosage awa ba oyo bango utilité na bango ezani oyo eza ba nini babenga yango ba basala yango mpe baclôture oui basala yango baclôture eza misala ebele eza misusu mpe ya ndako mpe ezali oyo totiaka mpona bamoustique badérange biso te toutilisaka oyo mpona voilà le mètre 3500 le même prix tout ezaka primo primoko eza na 1.5 et bongo maman to komi déjà na suka nebi ke bandeko balanza la personnalité balandi yo vraiment na bokebi pesa biso kombo maison na yo eza maison nini eza pe wapi opesi na numéro na bino ya téléphone ya WhatsApp po ba diaspora bon balingara beaucoup plus WhatsApp opesi pe na kombo na yo comme ça ba yeba vraiment oui maison na biso eza na Matete toza Matete toza juste en face à Wenza Tomba so Matete yebani so tuni Wenza Tomba yebani makasi biso toza ba maison eza en face maison na biso kombo nango JTM MM Congo Matériaux JTM en tout cas toza wana romona biso numéro na biso ya téléphone ezali 039 12 44 47 numéro na biso ya téléphone ya wana soko moni biso kozwa biso na WhatsApp na numéro wana 039 12 44 47 wana numéro na biso ya téléphone kozwa biso na WhatsApp toza wana kombo mama nani Mama Laure. Ok, en tout cas, les lots zaki na esengo makasi ya kozala na Mama Laure na plateau na bino mokona lelo balanza la personnalité TV nebi ke boze ko sepela et si bo sepeli bana Matete nebi ke bo sepeli ya trop en tout cas bokota botiala les lots za vraiment na kata Matete précisément pene ya Wenza Tomba tout cas na sur a na kata maison JTM bo moni biloko nyonso ezali ezane loko moko tewe koki ko bunga bino nyonso penza obrozana yango besoin na kati ya construction et bongo ezawana disponible pour Nabino. En tout cas vraiment merci à trop Nabino nyonso bozala kiwana pour na kolanda toujours la personnalité TV et longo na Vinicien Timba femme noire femme africaine pièce contre pièce toujours na mosala ya malamu. En tout cas bah merci à trop Nabino nyonso bozaki ona pour na kolanda la personnalité TV. Merci na ambisi bazabakan na mo général John Kimbambu. Merci na Badiva Westwood ya Givua Mama Bokobank na kata London City. Merci à trop na Arlette Matoko Liso Nzambe sans oublier Mama Doris Le Mafumu na gaz moi ça motema malamu. En tout cas bah merci à trop bongo po na ninité na bossa na oyo ya bino ingénieur Metintima azalaki wana na sima caméra pour na kolakisa bino bilili ya kitoko oyo vraiment bo sepeli na yango. En tout cas ngana bino tozo koba komona na kande na bisara bino mbokelengi na kati ya RDC. En tout cas vraiment na la personnalité TV toza toujours likolo.